Moko, na papa d'Acosta, n'a qu'à présenter base esquisse, la belle Fred d'Acosta, Fred d'Acosta Yemoko, na papa d'Acosta, et puis n'a pas les sabakou au bazaki blessé, mais émission na Salaki, n'a présenté mon base esquisse, ainsi qu'à ma fille chérie Sila Bissal, Azaki est blessé, et on a présenté base esquisse. D'Acosta, yo allé kinanga. Kwana batuti ngano to ke kasai eza siga famille et benene kata na te na sala ki amona chaîne nanga ngamo ne ko présenter bas esquisse na chaîne nanga ngamoko mutatinzi ngate na yebi ba mbolo ba twazanga ba matière ba ozwa matière ba on matanga susu bon matin sous le colo bossa banalise na sengi d'Acosta pardon na ko na sengi moi c'est pardon na casse na ko ko te l'émission tard d'Acosta mtatindi ngate ba sirène na ba esprit na na les enfants na cette émission na dit que na Isaki na ba parole mais Isaki j'ai une très bonne conscience et on m'a la fin de la présenter base esquisse na bandeko tout on a na Isaki bato maboke ba fanatique ba les abakou nanga donc tout chanacé pour essayer l'équipe de continuer là na koli susu d'Acosta pardon pour na que ça va te mettre ma passe moi ça d'Acosta pardon faut mettre d'Acosta pardon mais ça coupe pardon non c'est ce qu'on va te mettre ma passe OK. Ouais, je suis moins dans des mandemba mutombo. Quoi kabola. Mais émission en salle à ouyo. Mutatintingate. Ce qui muto sala moi analyse sale. Et ko fininga. No yela mutuana. La belle Fred d'Acosta, Fred d'Acosta Yemoko. Na papa d'Acosta et puis n'a pas les sabakou au bazaki blessé mais émission na Salaki n'a présenté mon base esquisse ainsi qu'à ma fille chérie Sila Bissal Azaki est blessé et on a présenté base esquisse d'Acosta yo allé kinanga kwana batuti ngano to ke kasai eza siga famille et benene kata na te na sala ki amona chaîne nanga ngamo ne ko présenter bas esquisse na chaîne nanga ngamoko mutatinzi ngate na yebi ba mbolo ba twazanga ba matière ba ozwa matière ba on matanga susu bon matanga susu le colo bossa banalise na sengi d'Acosta pardon na ko na sengi moi c'est pardon na casse na ko quand l'émission tard d'Acosta mtatindi ngate ba sirène na ba esprit na na les enfants na cette émission na dit que na Isaki na ba parole mais Isaki j'ai une très bonne conscience et on m'a la fin de la présenter base esquisse na bandeko tout on a na Isaki bato maboke ba fanatique ba les abakou nanga donc tout chanacé pour essayer l'équipe de continuer là. Na koli susu d'Acosta pardon pour na que ça va te mettre ma passe moi ça d'Acosta pardon faut mettre d'Acosta pardon mais ça coupe pardon non c'est ce qu'on va te mettre ma passe OK. Ouais, je suis moins dans des mandemba mutombo. Quoi kabola. Mais émission en salle à ouyo. Mutatintingate. Ce qui muto sala moi analyse sale. Et ko fininga. No yela mutuana. Tolo
te bandeko balati. Tu vois, alors bachaka ba hypocrisie il faut tout tikango. Il faut tout tikango. On insulte, qu'on fasse quoi? Moi je m'en tape quoi. Je m'en tape. C'est que je suis, je le connais, naïbi boulot nanga très bien. S'il n'y a pas le respect, il n'y a pas de respect. Na ubinga ndeko na ngate aussi longtemps naïbi guerre na opesa invitation ba jo azando kitoni alngali sanga ni invite. Non, c'est tout ça bien. Na oye pas na obi beka mwana. A gérer voir même un conflit mon souffle na zaïf fiancé na momina. Oye que beka muta gérant. OK. Mais je suis devant mon Dieu. Abin pena moi sanga ni kamé ni tika mangambo. Tu vois? Beka mwana yebi ngai avant il va gâter avant il va linda. Parce qu'elle m'a vu commencer ma carrière dans le groupe Simba. Okay. Donc ce n'est pas d'esprit sain dans le mariage ça doit me choquer. Mais j'étais contraint de ne pas le faire pour n'habiter une mère en Tanzanie. Tu vois? Et c'est après que j'apprends, non, c'est parce que tu as voulu Kolongola, Gatsby, Nalinda, na SB. Je me dis, mais oui, que les Camerounais se commettent des camps dans ma toile, il y a Robé, 2 secondes. Et on a parlé plus d'une heure. Plus d'une heure. Et voir même s'est posé la question de savoir, c'est plaignant qu'il n'est pas président de Tchèque. D'accord, ça bali à Bengisingate. Oui, na bali na Bengisingate parce que je ne peux pas concevoir que mon topo yazo se penangate, n'est-ce pas? Dans une invitation à mariage dans Pessaï. Mais elle peut se faire beaucoup des idées dans la tête. Oui. Comment est-ce que le courant ne passe pas par un invité dans le mariage? Est-ce qu'elle a posé une gâte? Est-ce que tu vois? Déjà, j'ai invité dans mon mariage religieux, la soirée dansante au 20 d'honneur, j'ai invité Gatsby et Linda. Mais Linda n'est pas venue parce qu'elle a eu un coup de fil. Moi, bien, ouais. Elle s'est maquillée, pensa, tout ça, mais elle a eu un coup de fil, a été. C'est le coach, hein. C'est le coach. C'est le coach. Je n'ai pas besoin de Linda pour que mon mariage. Bande kuranga na cheno pose. Linda ase maquillaki pour ya aya na fête. Fils d'un bel frère d'Acosta, d'Acosta Yemoko, na papa d'Acosta. Et puis n'a pas les sabakouk au bazaki blessé, l'émission na salaki. J'ai présenté mon bas esquisse ainsi qu'à ma fille chérie Sila Bissal. Azaki est blessé et on a présenté bas esquisse. D'Acosta, yo allé kinanga. Quoi n'a pas tout dit? Ngano to ke Kasai. Et ça c'est la famille. Et benene katanate. Na sala ki amona chaîne nanga. Ngamo ne ko présenter bas esquisse na chaîne nanga. Ngamoko. Mutatinzi ngate. Na yebi. Ba mbolo mbolo. Ba twasanga ba matière. Ba ozo matière, ba on matsanga susu. Bon matsanga susu likolo. Bo sa banalise. Na sengi d'Acosta pardon na ko. Na sengi mo c'est pardon na casse na ko. Pour côté l'émission otala. D'Acosta mutatinzi ngate. Ba sirène na ba esprit na ba lino fa na cette émission. Na bi ki na Isaki na ba parole. Mais Isaki, j'ai une très bonne conscience. Et on m'a fait la présenter au Basistis. On a des tout, on a des Isaki, Batoma Boké, ba fanatique, les abakou donc tout chanacé, aussi l'équipe, tout continent c'est là. N'encore les sous-sous, d'accord, ça pardon, pendant que ça va te mettre ma passe. Moi, ça d'accord, ça pardon. Faut mettre d'accord, ça pardon, mais ça va pardon. Non, c'est ce qu'on va te mettre ma passe. Ok? Ouais, je suis moins dans des mandemba mutombo. Yo sengaka pardon que c'est sous batumité en patiani. Sengaka pardon. Et puis c'est tout. Ou que c'est sous batumité en patiani. Ou atina ki ofinga dako sa zana chiberne. Bo contrôle mambo loba. Mambo ko loba bo contrôle ka. Dako ça c'est irresponsable.
auti kobala aza na belle famille ana mwasi bakamarade ya mwasi eza humiliation oyo osali na libala d'Acosta. Oui, faki oyo osengaka beskize osali na nkote osalaki mabe yango oseskize. Merci, coup de chapeau, reconnaître mabe na yo oseskize. Kozoba na nkote poto ngo loba na nko wana eza kwa pardon eza kwa lokwa balinga ba porter au plainte obangi kolia vungule yango yo kosenga pardon mbango te. Fobo asimaka maloba o boya obimisela batu na media lokwa bino belombe bino bosukisi lola ya tango izo yindela yo koyo senga pardon te asime parce que vidéo etikalaka. Pardon sengi na yo me mafinga Tibert faut le sous ba preuve ya Tibert ya Tibert oye na ngote yo ye senga sous pardon mbangu sundeni ya tendresse buchikele boye la sous ba matière ndambu boyete tango zo ya na matière ya na matière mbimba ya bandambu boye zaka bien te yo ye azaka na Tibert ba preuve ya Tibert oye na ngote siko monte ko pesi biso matière ndambu ya tendresse biso bato apoto tozana kisasa te pote ba nini ezo leka kande oyo finga d'Acosta oyeli biso sujet kasi toko analyser ndenge po yo senga pardon oye na sujet kasi toko analyser sko oyebo ela biso ya mobimba tango oyeli biso d'Acosta na Tibert oyeli biso pe ba preuve sana o comprendre oyeli biso pe ba preuve sana nde d'Acosta kenda komela kisa Tibert chaque tongo na hôpital à Tibert oyeli biso yo ye kaza na Tibert oye na ba preuve te oyeli biso kaza na Tibert oyeli biso na pardon mwana nietu nanko bongo ba preuve ya Tibert oye na ngote botika koleza bato ezaka malamu te bosa l'effort congolais sala effort kolongola ba sale comportement et sala ka bien to boyite ko sala na réseaux sociaux mais ya sala réseaux sociaux na normal osa musa na normal ke ya ko mankaka ba personnalité ya bato e ya malamu te. Senga pardon kaka na nkoli sundeni osaki mabe faki ba démarche zo sala ma ba porter au plainte oke ko bimisa ba preuve à Tibert yango ye ko senga pardon falaki ba kene no na nchina suka totala sila pa bimisa na pe mbongo mbongo asila pe bima nanu efutela yo na prison kuna ba mandi ba dédommagement ba au dédommager ba pour moi d'Acosta au dédommager pour moi c'est d'Acosta finga mie maman moko boye na live ya esa fingi mo c'est d'Acosta mabele kweya botika pe silango pa vanda pe kimia te ata pe bo travailler na pene na silango so bozo se comporter malamu te bo mo teke batu baloba sila mutatinda abino baloba sila mutatinda abino makambo na pape lomba fingami moi c'est d'Acosta fingami mabele kweya yo tendresse fingi d'Acosta mutachibert ba pour moi pola bomo na teke batu ba okanisa pe ke sila mutatinda abino bo finga batu boza bataché de presse ya sila to boite me bosala ngona normal pona honnête batu ba mona ke équipe ya sila bazaka poli bazaka respect équipe ya sila ata batu ba fingi sila bayaka ko finga te c'est ça le coup mais tant bino bozaka so muta réclamer un petit souci pona sila boyebo bandi ko finga bo la pe éducation baba kuku bo la pe éducation c'est-à-dire ndaku ya sila na batu maboma na batu normal bazana kati Ils ont malamu te ha Mbote bandeko balati mbote babone ya Miss Elongation ba bon dimanche ya bisika na stu D'Acosta yo ali mama D'Acosta tu es mal éduqué, ok? On va si la wana si on a ça caleçon na yo hein? On va si la wana si on a ça caleçon na yo hein? Là qui ça nous preuve que si là a benga ki douche pour na vraiment réception il y a libala na yo na libala on a fait la réception on a dit lion dans le maki léopard hein dans le maki aigle la carte fait wana na comment réception wana D'Acosta on a problème que ne sana peut-être la tolo na yo chica on a simoke hein ta tolo deuxième pour la série que me c'est examen ya tolo
solo wana. Toboki. Yo sanga na sila. On va te contradiction entre sila na Linda na Gasmi. On le kuta là que ça soit preuve. Pas esquisse. Le bel frère d'Acosta. Frère d'Acosta Yemoko. Na papa d'Acosta. Et puis na balé Sabakouk au bazaki blessé. L'émission na Salaki. Et présenté mon bas esquisse ainsi qu'à ma fille chérie Sila Bissal. Azaki peut blessé. Et on va représenter bas esquisse. D'Acosta. Yo allé Kinanga. Quoi n'a pas tout dit? Ngano to ke Kasai. Et ça c'est la famille. Et bien ne katana te. Na sala ki amona chaîne nanga. Ngamo ne ko présenter bas esquisse na chaîne nanga. Ngamoko. Mutatinzi ngate. Eh na yebi. Ba mbolo. Ba twasanga ba matière. Ba ozwa matière, ba on matsanga susu. Mais Zakio, j'ai une très bonne conscience. Et on m'a vendu de présenter au Bazistis. Na bandeko tout on a na Izaki, batoma boké, ba fanatique, ba les abakou nanga, donc tout chanacé aussi l'équipe tout continent c'est là. Na koli susu, d'accord ça pardon pendant que ça va te mettre ma passe. Moi ça d'accord ça pardon, faut mettre d'accord ça pardon, mais ça pour pardon. Non, ce sera pas te mettre ma passe.